breaking news, nouvelle en bref. Eza koyinda, eyindi. Kolomboka. Kolomboka, oh mama Kolomboka, Kolomboka, nani mokoi Kolomboka, Kolomboka, oh mama Kolomboka, Kolomboka, nani mokoi Kolomboka, nani mukolomboka, nani kolabo, nani combattant, nani prêtre, nani kolabo, nani congolais, nani azoteka Congo. Nayebi que vous êtes belé. Yesu nkolo. Yesu nkolo. Yesu nkolo. Natondi yo nkolo otindanga na mboko mpona kotia discipline na tia ordre. Mboka ezokende bazoboma bato na Congo mais eza na bacongolais bazosarrange koluka koyiba kodétruire lakwa nzila prophète ya grand na kati ya Angleterre bo inspiration ya boye il faut ozala kaka mwana ya mfubuki mbangu to mwana bilaka mwana nkolo Yesu koyemba lokola ye kolo mboka lamuka malade etoni na mboka bitumba esilaka te. Merci Kolomboka. Kolomboka azala na biso, Kolomboka abundela biso, Kolomboka alobela biso, makambo nyonso to ezokende na kimia. Merci bongo. Bazongisi Congolais na boumbu eza mawa mingi. Nani babengi Kolomboka? Lwaka nzila lobaki ke Kolomboka bokoyeba ye na bizaleli na ye. Bokoyeba ye na ndenge azobundela, na ndenge azolobela, na ndenge azosala makambo nyonso tu. Alors lokola toza basali na Nzambe, pe lokola Nzambe mutatinda biso, tozobanda breaking news oyo na liloba na Nzambe. Toke na 1 roi 18 na 16e verset elobi boye. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au-devant d'Élie, et à peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, « Est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les recommandations de l'Éternel. » Amen. Abdias a dit Élie, c'est toi qui troubles la ville. Élie a dit, ce n'est pas moi qui trouble la ville, c'est vous qui troublez la ville parce que vous avez abandonné les recommandations de l'Éternel. Alors, pourquoi na lelo na ina sabino eza ko yinde eza grave, batu bazo troubler ville, batu bazo trahir ville, batu bazo trahir ba congolais, ezali groupe ya Pakuru dirigé par l'impudique. Et les lois n'ont pu expliquer pourquoi c'est là. Alors, réunion Salamaki samedi à Londres, Zaki va combattant, complicité on a pourquoi. Alors, impudique, Otobeni Maps, Abala rwandaise, moi c'est Naza rwandaise, papa nae Azali congolais, et papa et moi c'est nae Azali rwandais, maman moi c'est nae Azali Mutaba Congo. Bota le longia moi swana bota la mbunzu na yebo mona ke azali rwandaise. Alors yé na clique na bango ba rwandais ayela ki mobali ne cop pour bazwa mbongo ya PPRD ba lalisa komba et mbongo ya pe basali musala ba réussir. Alors batu bazali ko empêcher bango omoni proverbe a atangi verset biblique muto aza na Nzambe tango bino bozola la Nzamba zo bisanga makamuni eleka na banda kuna bino. Alors Nzambe wa memainga na mboko azali ko yebisanga ba complot ba attaque masolo nyonso to ezako sala mapona Congo ndai ko révéler ngai misala nini oyo impudique na groupe na ye ya Pakuru basalaka. Alors Pakuru ezali groupe ya bata PPRD bazu mbongo pa Kabila basomba ki ngoma e ngoma bolandi bienvenue auti ko panza bango koloba vérité que proverbe atikala jamais ko finga mutu aloba la vérité
mais basala qui tout donc Mabs na ngoma ba comment ba lettre na ba chaîne nyonso naza na ba preuve camarade nanga Global TV apesanga copie moko mukolo ya lisoko lingo yepa nanga na otali songo ki ngana lekate parce que ngai nazo éveiller population ngai nazo bebisa ba plan na bango nga moko te na ekanga na nzubila. Alors qu'est-ce qui s'est passé bouti komona musala oyo nyonso tu esalami awa mutu azotia trouble mutu azobebisa masolo mutu azolalisa komba ezali bongo Mabs na ngoma. Alors asalaki ndeni azwi ba pasteur nyonso oyo ya bazombo tozwa pasteur po mumbata azakate mumbata aza muzombo pe awa nazo encourager bazombo nyonso bazaka na biso na komba tozala bazombo malamu o baza ba camarade na biso tozala bango me ana oyo bazombo ya mabe o bazoloba na kombo ya Congo me baza ba ninga Congo te baza ba ennemi ya Congo. Alors bazombo wana tozwa lokola pasteur Mbata pasteur baza ba faux ba pasteur ba yeba tama manzambe te me babima ba pasteur tozwi pasteur mususu ezali pasteur Mbata Aaron Kimbati kisa Sakayonsa pe bazwi mutu na bango lieutenant na bango bayina mama naza mundibu papa naza mumbata c'est-à-dire muzombo et naza na ba text message awa baya na komba baza ebele boyebi bango baya te po balingi komba me bayaki basala kombo bayiba bayina aza akosaka bino kaya mutu makasi soka aza maître pourquoi pas sala dojo ayekisaka bana karaté ekotile mbongo ebele olia lekaka na TV koloba vérité koloba vérité ayebite français ayebite kolekana batu bayaka ko diffamer ko kosa makambo tout likolo ba 50 livres ba 100 livres 200 livres ko kende ko kosa ba makambo ebele na télévision. Donc ezali groupe ya batu oyo ngoma na Mabs ba format pour batindi ba yanki batindi ba faux combattant baluka ko etufenga baluka ko kansanga munoko mais nzambe na nga abimisi bango poisa pe akanisi bango munoko po te mosali na nzambe solo atroubla la ville te. Jacques Akab azobisa Eli prophète Eli yom tozo troubler ville Eli azongse bango ngana troubler ville te bino ba troubler ville. Donc ba yesa bino ke proverbe afingaka proverbe aza pasteur te proverbe aboya afingaka basa bato et pourtant Mabs na ngoma na groupe abatune wana nyonso tu muyombe gauche na kosi bango nde batombokisi bato basomba ba combattant batinda bato bafingaka bato na TV basomba ba journaliste tango kisa bienvenue à ceux qui buzoba na ye pe bienvenue normalement aza envoûté to en vouloir yete photo bonde la ponaye parce que aza malade ba envoûté mbongo ale ya makila bato comme si eso bazoba aye ko dévoiler secret et oromona ke bienvenue les azoloba muto yazofunda albi o mususu alexaka kuna boloba eloko te azofunda Johnson pe azofunda Yembesi oyo balekisa biloko kabila oyo balekisaka makambo kabila bolobaka te eloko moko te oyo bakolabo na mboko bolobaka eloko moko te. Alors conseil nga na kopesa Yembesi ali nini asali plus de 10 ans na TV ana impact te ana message te azokolisa pe musala te na kopesa conseil azwa 1 heure du temps na ye 30 minutes apesa madame F na Kokwaris 30 minutes apesa kisa leki na biso Marceline et aux amalam parce que Yembesi ana impact te osali 10 ans na télévision impact te aux ana charisme qui journaliste te osala ki budi émission ana soki atiaka batu te moi bato balandaka eza te lokola ki collabore na bienvenue à confirmer ngo lokola okoki ko impacter te na communauté na opesa conseil kabola 30 minutes pesa Kokwaris na ser na ye 30 minutes pesa kisa ser na biso Marceline na Congo Bololo pe na bosenga na pasteur Nzubila na pasteur kisa pasteur Mwila bozala ensemble na biso kosala ba interview par-ci par-là te parce que bino bozo contrôler Yembesi te à tout moment boko sala émission kitoko na Kokwaris Yembesi sera bien olegate alors et ozala bien te boke ngomi kotsa susu na makambo to boya ki pas bienvenue te. Alors bo moni ndenge masolezo lekezaki bongo c'est-à-dire basombaki TV basombaki nyonso et bomoni Johnson kuta kuna na Olive TV azali moko ba collabo o azozwa mbongo o azosala mabe mingi donc Sakayonsa akoma ko utiliser akoma ko tindika yende alobaka makambo ya nini ya ki collabo ko trahir tu do ezaki bongo donc bobebisi mbongo ebele
basali makambo ebele elaki bien te. Alors bomonaki mercredi basalaki réunion que bakutana ba combattant nyonso eza mbala liboso bongo na ba combattant bakosangana na ba pasteur parce que tango kombe bandaki benemi ezaki ba musicien esimba mais bobosanaki ko contrôler nazo ba bobosani parce qu'à l'époque ngazaki combattant te ngana yo comme combattant après donc les besoin qui ordre ya ko kanga musique fallait peu bloquer ba pasteur bon mona ke ba musicien ba ya souté mais buzo ba mingi na communauté côté à travers ba pasteur. Alors ba pasteur wana ba sali buzo ba ndengwana ba sombi ba journaliste ba sombi ba tomakasi ba sombi ba congolais tala lelo combat na Angleterre combat za sauté combat et combat beaucoup plus na France que ailleurs awa to za beaucoup plus na ba faux combattants et là ba liboso zali ko longola bango alors to longola ba faux ba combattants to tika na ba vrai ba combattants alors to mona ki était ba sala ki réunion na bango po ba kutana le ba ko kutana réunion na le resalami ngoma muyombe gauche oyo na ko corriger ka partout to kutane na libanda Angleterre yena map se fu ba zo lo zaza parce que ba sakana ki na ngai ba tumboli bongo na nga ba tindiki batu ba attaquer nga ba kosela ba belle sa réputation na nga soki nazaki na nzambe tembe na bungi mbala moko parce que ba tindela nga na bitumba ya butu na moi ce sont des méchants des sorciers o ba ki na butu ba kokinga te ba na moi ba kokinga te alors bango mi balé funa boté bango nazo bango lelo na boté bango libanda ya Angleterre. So botuni pasteur zo babo pour botanga na Bible Samson a edikaki na ba hyperkit botanga na Bible Yesu akota na église na chikote faut bazwa fimbu po ba banga ko respecter batu na sala bango lo côté to yebani na bango te to sambela pesika moko te to loka na bango sika moko te sika basimba ikisinga na lakite menga ba pakolanga buso ba ngwana lobi place tout okutana na bango na libanda Angleterre awati na libanda Angleterre Belgique France Kinshasa wat ba oyeba qui est Didier Forme. Donc bakozwa lozata alors batwana baeko sangana ba sombi ba combattant alors réunion salamaki lobby na réunion wana nkosi kisa na réunion wana ngoma oyo to destituer za sous présidente atomboki si groupe na ye ba empêcher Romain Alobate pour ani Romain Alobate pour bazo banga parce que Romain Akis nde ba yaka ba nga organiser communauté alors na kati wana toza ressources na mutu mususu oyo il faut à changer comportement na ye ezali pasteur Dave na bengi yote parce que nga vana lobela batika na benga mina asu na tina obengo te po na sina benga yo to solola me lokolo zo changer te yango na zoloba olekaki na TV olobi ete obani ko déjà ko recruter ba soldats to senga ozonga yo sa biso chose recruter combien de soldats pe baza wapi ba kombo na bango to na postate pe lokolo recruter bango prochain mission ezali. Parce que Dave ekosala sonike oza mosali na Nzambe chaque fois olekaka na TV olobelaka mamambongo et que lobby na réunion communauté sangani ba boyi oloba po bazo funda oke oyibaka mbongo. Donc eza mabe mingi ozali na grâce olobaka bien un bon parleur mais oza na réputation que osangisaka bato na ba piquer kaka po oyiba mbongo. Yango na lobby ba boyi même yoloba. Alors mususu ezali Jean René azali moko ya ba vice to ba mo oyo ezali ko bebisa komba mwasi na yena no azali deuxième bureau ya nkosi et a lokaye pe apesa ke diamba mela yango mona ya quand même na TV na maneti po ya kotia trouble na kati ya komba alors eza mama mingi mobile lokola yo mwasi azomvuka yo okolo bato za combattant mwasi na osambela l'église ya ba aventurier ya ba bundi ya Congo. Okolo bato oza combattant que dans ressemble dans l'église à un pasteur aza étranger aza ennemi à Congo. Alors soko lobi ko za combattant moi c'est nous ensemble dans l'église ya kolabo ou bien yo moko ke dans l'église ya kolabo oza combattant te soko lobi za combattant na ndako na yo oyoka ba musique ya bato tout ba bungisi Congo bato to pekisa oyoka la musique na bango na ndako na ngana oyoka musique ya nzambe na musique révolutionnaire na ndako na ngana oyoka musique ya nzambe na révolutionnaire. Alors peut-être na site na sali oyo ya Didier Forme oyo ndeko na biso Thomas Graphique a outi ko lancer déjà parce que TV Koufi TV za ba collabo landa sous TV mais na salele bino TV na internet et kuna bokomona ke na côté na telebino prédication na telebino communauté na telebino culture na culture bokomona ndenge culture mboka na biso musique congolaise rumba théâtre, la sape, nyonso, bama solo, nyonso tu eza kuna.
alors boza suna likamba ko s'inquiétera te olebo kendo ko vandaka na ba TV ba collabo ba kotsa bino ba mezanga tina vandaka kota na www.didierforme.com TV mobimbeza kuna ba prédication lo sambo culture nyonso eza kuna na kati mateya ba mama avec mabena eza kuna alors bomoni ete eloko ni salami ba boyi pasteur Devaloba parce que bazo accusé na escroquerie chaque fois a organisé nani ba piqué et ça la rapport sur mbongo kenango la preuve botu na ba piqué nyo soluto salama na 2014 mbongo nango eyebalite alors jour wana ba bengisi ba congolais bo akotia mbongo na pekisa bino bo pesa mutu musu te à part pasteur Nzumbi la boyokaite bo kena mbongo sali 1400 na 1400 wana alors nazwa ba kombo ba pesinga awa na 1400 ezali na 1400 et José Baoto azwaki 200 nani susu Kutakinte azosenga 50 livres pour afuta transport azonga c'est-à-dire bango bala so mongo kotukuna bango kabola et Kutakinte azosenga 50 livres bazusi bambongo wana et pesi buzoba donc moyen ya recontrôler makambu ezate donc Kutakinte a 50 livres José Baoto azui 200 nazwaki José Baoto na tongo boyoki to solo na ye alobaki olobelo mote de désordre de côté na communauté basangisaka bato kaka mpona kozwa mbongo batia na bapoche ezaka na mbongo ya Congo te yango wana omoni tolobi ke Angleterre esili valeur Angleterre bamemi Afrique na kati ya Angleterre etonda beaucoup plus na bazoba na bandoki bato ya mayele oyo baya mayele baso etufe bango baloba te bino mo bomoni musala oyo ngai nasali na ekanga bomoni nde baetufaki biso soki tozalaki na nzambe te mbe tosili kolekisa me bato bayebi biso te na TV bakosela biso makambo bafingaka biso bututo moi bazwi TV oleza la place éducative ekomi place moko batangaka kombo ekanga na Salomon donc TV wana ekanga na Salomon po ekanga na Salomon proverbe 30 nde bakoloba vérité alors nzambe nanga aza malamu mingi abimisi bango poisa tumoni sikoyo bazalaki 250 personnes Jean René Momeni Bangi atie trouble ndenge moko na ndenge tolobaki bazwi bambongo wana ekomi mawa mingi alors ata biso toyete tozo contrôler po to sabino to contrôler masolo ekanga azaki te proverbe azaki te mais kaka lobile bos kaka na kati ya réunion le bitumbe bandi ba trouble bandi bazo benga ba proverbe za ba misukutu ba longwe ba bimi na bango ba kei po ba yeko comprendre que boza ba aventurier alors loko ni to ko sala mutu azo tia trouble na kati ya ville ezali maps ezali bienvenu kutu ba zo yizuye parce que 100 000 livres yaki utaki pa kanambe au maps azwaki yango akabolela ba pasteur Sakayo sape na côté na ena Olive TV azwaki pe mbongo po panza komba yango asalaki bongo do bato bazo tia trouble na mboka oyo ezali maps na Sakayo sa o bazwi mbongo ba utiliser bienvenue à l'esprit faible ba utiliser to ite so ba pese combien pe ba utiliser ba pese ba journaliste mususu na tangaki kombo yembe sina Johnson po ba tia trouble na kati ya communauté kolekisaka ba ambassadeur ko fingaka batu ko salaka buzoba yango wana donc esengeli boyeba mutu azotia trouble eza bango wana futo tia bango hors d'état de nuire eza bongo alors balobi mama Lando azalaki wana pasteur ti alaki wana babimaki po bakomprenaki ke groupe wana ezali groupe ya babandi ezali groupe te groupe moko etikali kaka aya bacombattant solo ezali le haut conseil de la révolution seul mouvement sérieux oyo esengeli bino nyonso bolanda idéologie na bango bino nyonso bosoutenir bango parce que bazali batu oyo bazali batu à valeur batu ba se respectaka pe bazali batu ya bien alors bazwa baina un grand collabo abongwama te abangaka ekanga abangaka alingaka tout à remplacer ekanga parce que seringa na ekanga tozako yokana te tango ya komi koleka na TV nanga alingaki kutu tenga na baina to yokana donc alingaki kutu tenga na ekanga to yokana po ye alingaka a copier ekanga mais pourtant azali ata na qualité ya koloba na journal te to na ya koleka na TV te soka azaki sérieux na bato bayebi efale ba pexia leka sur na TV te mais lokola za kolabo azo continuer koleka kosala ba aventure oyo ba yokanaki donc bango bazali groupe ba faux ba combattant o faux biso to stopper bango parce que ba BBC bambongo ebele na kofuta bato po biso to leka na TV te mais biso to gagner bango
sikoyo kutu mpe ekanga na niveau à Londres azoluka lisusu espace mosusu ya TV oyo nga na banoleka ekanga baleka pasteur Mwila baleka pasteur mpe Shabani na pasteur nani Nzubila to banoleka po ezala mutu apekisa biso TV te mais biso moko tokomprenaki ke tokoko travailler na bakolabo te malgré bambongo na bango malgré nyonso donc tolobaki ndenge wana alors ngoma na maps nde bazotia trouble na sakayonsa esengeli ba vrai combattant to stopper bango po basala susu désordre te na communauté alors tolobi lisusu awa King Kester emeneya alors batebele babengaki babi prophète tomoni yo te boye na boye ndenge nini qu'est-ce qui s'est passé pe lobby samedi na TV mututu alekaki ke yaza organisateur ya problème ya nani ya manifestation oyo Florence Mwasa King Kester ayaki azali lukuta za muta lukuta toyebi bato ebele bauta kikwiti na makolo tina ngola bato wana le bayaka wa balinga komila kisa mutu tu obomonaki lobi na TV na badge awa azali mutu a protocole organisateur ya festivité ya King Kester na Birmingham ezaki papa Nana, papa Blanchard na papa Paul. 3 personnes wana baorganizaki. Tala invitation na ngango. Ba invitaki nga botanga ngo. Ba invitaki ngai sur makamba King Kester bomoni kombo nga. Ba invitaki nga na ya na Birmingham. Invitation yaki yango yo adresse na ngango bozomona. Bozomona ngo. Yaki bali flet yango yo King Kester yaki epananga parce que King Kester azali oncle nanga nga nazali neveu ne puis nazali producteur naye mais il y avait un problème. Pourquoi proverbe amonana ité na Birmingham le 21 et là liboso proverbe chaque début ya année na salaka 3 jours à retraite na liaka te na melaka te liboso nzambe pour na préparer année et tombaki que le 21 wana nazalaki na retraite na Southern na libanda ya Manchester une heure à Londres et permettait même na kende kosala émission na ekanga. Alors deuxièmement Florence alongwaki Paris ayaki Birmingham na caché Didier Forme azali Mark azali Brown alors le kola papa Nana a contacté nga alors na sengaki caché parce que à part qui pasteur nazali moko ya ba pasteur retraité donc nakoki ko représenter culture na biso tant que ça perd nakoki ko représenter culture na biso tant que moko ya collaborateur peut neveu à Kester donc déplacement na ngai ko ya ngulu te invitation yé tout mais faut na se déplacer na train ou bien avion faut na yeba place na rolala faut na yeba sécurité na nga na ko ya ngulu te ko ya ko welisa te parce que Didier Forme eza Brown. Lokola papa Nana azaki na voyage azaki na Manchester azaki na Angleterre te il a fallu aya simato yoka na ndeni nga na se déplacer mais tombaki ke nga azaki na retraite yango na mona na ité c'est-à-dire mutu nyoso tu oyo alekaki na TV na macaron qui aza organisateur akosi organisateur invitation spéciale yango bomoni yango ya Didier Forme yango Didier Songo yango sur makambo King Kester botala King Kester mubiala yango bomoni yango donc ba invité inga spécialement na la invité spécial mais ba si ça qui contraté ndenge ni na ko kende kuna et na la sibino ba li flet yango donc so les ana mutazo weli sa ke yaza ki organisateur non wana ba membre ya protocole otala pe ba teni ba lataki ba mvoata kité bilamba ya Tesco ya Primark donc ba mvoata kité za Sony ko kende makambo King Kester on télémité ozokende lubema King Kester nazo le temps que chroniqueur et puis étant que homme de la culture étant que grand sapeur yakala retraité donc makambo Kester balana bilamba soko lataka te ko betaka masola Kester te okozala mwana kikwit okozala oyebi Kester mais soko za na kati ya makambo te ya idéologie te teni ezate ko legaka na TVT olobela makambo Kester donc na banzi eyebani alors communiqué na biso ya lelo na breaking news ya lelo ba Rwandais ba poni Moïse Katumbi comme le prochain président or na constitution na biso Moïse Katumbi a des pères juifs des mères congolaises donc na constitution na biso a se représenter le la présidenté
akoki kosuka lokola gouverneur mais bomoni ndenge bazoniata constitution na biso ezosenga kaka to se soulever pe to récupérer mboka. Alors vendredi passé na outi kozwa communication na bato ya Bruxelles, le Rwandais Vital Kamerhe azoka te akendeki susu na Bruxelles asala réunion, mais bana mboka bazali kuna batelemeli ye malgré azwi bagarde corps ya ba kisa ya ba marocain ba benganaki bango. Alors TVC bandi bomoni bato nyonso basoutenaki merci awa bozomona eza bacaméra oyo esombami. Merci na mutu nyonso tu oyo atiaki mbongo nena ko soutenir Didier Forme oyo tobandi na télévision website na biso biloko yango oyo bacaméra tosombi caméra mususu yango oyo oyo ezokotsombala moko na YouTube eza bambongo oyo bopesaki. Merci bomona bacaméra oyo mbala moko ezokotso omoni yango ekotsomba mo na YouTube soko ozofilme bacaméra mususu eza kuna na koya nango nyonso tute bomona yango. Félicitations na mutu nyonso to akontribuaki olingi mpe koyede site oyo ozala bienvenu benga balimero eza wana nzambe akopambolo parce que na kati ya site oyo tokoloba makambo ya Congo, tokoloba makambo ya nzambe, tokoloba makambo ya libération, tokoloba social, tokoloba makambo ezoyeka na communauté, tokopesa balwa ya mboka mpe tokopesa bavision ya mboka. Donc breaking news ya lelo ezalaki ete mutu azotia trouble na ville, grand collabo ezali MAPS na Nkosi Sakayonsa. Alors utiliser na bango bienvenu parce que bienvenu a un problème à mutu, bienvenu aza envoûté, bienvenu ba lokai na la gloire. Alors il faut to bon de la pona et to délivrer botala la sous TV en ate parce que ça TV a ba collabo MAPS mutu na mbongo ya PPRD pour moi si na yaza rwandaise peto keba na ba dev na groupe na bango na nyoso za groupe ba bandi ba yamba Yesu MAPS pe yamba Yesu et vous amala mingi to senga na ba combattant nyoso. En tout cas botika Romain na Akis ba diriger communauté parce que Mouyombe gauche à l'Akis bien que toko ko compter sérieuté parce qu'il y a belo monter. Alors breaking news alelo ezaki ngwana weekend malamu weekend oyo toza ne semuto za malamu bolanda ka émission na milonyo surtout na www.didierforme.com et sika wapi masolo ya Kongo yali nzambe nanga apambola bino. Breaking news. Et ceux qui m'ont balayé les ça le lozoa et comme ils n'ont pas libala provisoire nyongo ya pongi olingo lingate au futam accent